mbote na baye bazuli baku ya kolanda biso na ezanga ya bino Samira Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. L'actualité nous oblige à faire des analyses. On est là pour ça. Tout ça en direct quand il y a mort des cinquantenaires, hôpital des cinquantenaires. Les obsèques de notre maman souci bantou à son âme tout au long de cette analyse. Restez toujours branchés, connectés pour vous en vidéo na biso ata mon côté. Merci beaucoup Montréal, Masilo Mambote. Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment tout le monde est nouveauté. Chantal Nzambe TV, tout le monde est en vraiment, il y a beaucoup d'émotions. Dans ce qu'on ne peut même pas Kodimaliwa na yo. Yata musala donc bango basala ki mingi natanga bango mikolo biso pe moni boye moi va jeune boye travail mina souci on moni moi amour wala zaki ya zaki pe partager très bien mais ya bantu sibaza ko lo bazolo bino muzana bazaki da matanga na ba susu bobo ngende ko fêter na bino fête ya vie mon teke no za ko nditsi bazaki mana mawate que fêter na bino fête ba c'est la matanga c'est la ko fêter na bino bobo fêter bino ba ko tuna rappel mo créer ma rappel mo souvenir bino non mo tapé à moi des zones mais oui parce que comme vous tout que nous fêter tant les 5 qui vont fêter ça qui ta tu n'as qui te passer action de grâce et pas pasteur Jean pasteur de la foi tu passer action de grâce et si tu bimi tu vandi autant la moi voilà te senga pas mais notamment mai moi coca moi ni les ans pendant que vous avez matanga le bité to mais la coca bon so ku fait la famille mais la cigarette de la belle que tu mets la masanga boye ba no ku famille na yo mais la masanga oh so comme donc sommes de ku fait dans ta maillot mais la dé ta ko consolaté par rapport à pour la uniforme et uniforme c'est là qui est loco c'est là qui déjà avant programmé qu'il y a des 5 donc on a action de grâce na lobby hein action de grâce c'est ça lini to ngenda ki to pesi pasteur et sili to abondeli pour la biso to zongi to melima mai esina mutabina ikuna mutadingi sai luketo yo banda ko crier yo zo ganga futu yo nazo ganga na ganga te na bomelanga boma mutu non mabeza boma mutu wana na ganga boma mutu na ganga amen mama salini amen au télé mais na mamba o bolinga na kate ba muté de mona na ke pa na okuna et moi pas na saini yo mutu na ko crier kuno ganga ko yite ko da matanga o na lobby hein donc la on a ebisio na matanga bongo de souci ba omela te ata bière moko ta coca on va faire ba omela te ba omela bango muso sa ke ya ke zo ezaki notre sambelaka molimo na ye epe mana kimia nzambe ya mbaye c'est tout to ba kokanga o mona misuni ba ko ba ka shita misusu soka te bazolela mais tant on ta bobé bolimo zaki na moto et après quelques minutes on a soki souci ba ke kundaye on a ba ke ko ba ko mela ba masanga bani suko tonga suko quand ba sala oto ngoko tsima ba ko tonga na yebiso kasi po ba ke no biso oyo bolingo ba ta ba no ba bolingo ça na théâtre effectivement ça et ça la moté o tout mingi ça ma ça va semblant ils ont compris il y en a qui sont à tout dia ba to yeti c'est de l'autre tiki biso alors bango ba tu ça la ma be pour te ya maka bate ya maka bata to zala ki combien biso ba kei biso tikali na sima photo sala nini pour musanga théâtre auto ina la kate to tonga la kate to boma la kate c'est tout bana basi be c'est ce théâtre yo ngo créer polémique ngala ba partout d'ailleurs biso ba biso mo sala ya moni ba bolingo no se kenda amour et ça rasoute to ko finga na ko ina na ko bomana ko sana mabe oza la caméra c'est là tout petit matanga kenda oyoka la ndeka so deux personnes à télé ya na cimetière télé to ta caméra fongo la enregistrer bango oh ba to ti ba fani ba ka to ba so bien ngakuna to ibutu ya mpanzo na ngesa ndo ko benga yo talo ba ndo ko lukolo ya ka ngalo ba lukela ngani ba di poko ndo luko na benga bichula renda na la ni so ba fani la so benga ngai ibutu ya ko to Pobotonga. La ligne à ma camté. Au boy, non. D'abord, la ligne à ma camté. Bichula reine va bien pour tout. Et à mon avis, t'as pas dit ah. Hier dans le biquet, à mon avis, Bichula reine a tombé en gaï, bouti ya en panté. Pobotonga. On a vu ce que basi ba bon théâtre. Bon là on va dire. Ah. Voilà, tout Lucas, voilà, merci. Bon Lucas, quand tu aussi c'est na obe boye to c'est bon, na yebisa ki binoni. Bazoto. Ngoli kuna basani. Ngoli kuna ni boy. Ngala yi bango bien. Voilà.
Gasone otonga yite bese ba Papa Johnny. Non, TBC. Conseiller Marobo. Aboma. Kérim, toi tu as dit qu'il n'y a pas de comédien. On a compris qu'il faut profiter de ce prophète. Comme le prophète, comme comédien qui fait la prophétie. Pour moi, mais ça te met tout timbel cop là, comme il bon. Comédien qui fait prophétie. Donc c'est ça. Mais par rapport à l'histoire de Maboseli, comme tout le monde est venu dans le ça, tout un artiste et comédien. Bon, moi, le Nazaki dans le groupe, on a des appas, mais ça, qui est un attends, on vit batika. Moutou Azawana, elle a mama bezana nzete. Attends, on nzete, son yama on a le goût des arabas. Vous comprenez? Ce qui est lobby sur les camousous et à ta fête, à ta nini, ce qui va tirer contribution, ce qui moutou en azana katabab sa liste, à Robin Saleka. Donc, moutou a sala bongo yemo et bandel na souka. Les mkolopé rosala, par contre, quand un jour que moutou a bien sa liste, pour peut-être balo bala bande ko mabe malamu ezali. Parce que le rognon soit ni bande na on a souka. Merci beaucoup. Merci Nabino. On a un bakaka, mais c'est ça qu'on dit là, la famille mobile, famille biologique à Momi. Iwa eza destin. Eza mokano nzambe yaka. Ngalo ba ngodi abula ta telemi be maseki so atelemi. Ata yepo ba bomba moto. On sono nzamba lobi MOT. Ata mutonga ta de na mort. En telema obi. Mais il va se venir on se garder pour la suite. Yaya malam. Yaya za biloba lobate. Yaya malam. Ya biloba lobate wazala ba. Biloba lobana ndeni ozolo. Yo ni mtu biso za biloba. Tango yaya malamu na biloba lobate. Donc soit momi alobi za pona conseil. Tambola bien. Olanda oyo ozomona te nyonso ekoleka mibali oboyebi na théâtre ata motu ya poto balinga mpe eza balinga mpe biso déjà donc eloko akufela ezala te. Ah bon, mais lelo ntango kotala nsima liwa na ye makambo ezobima tellement ebele tandis que ndeko atiki biso oyebi makambo ezobima nayebi te barankine ekokende départ bino nde bokotya barankine moni bajournaliste bokotya barankine bino na bakestion piège na bino botuna so mosatane est-ce que place bobanda makambo na bino biso tozalaka bino kane bobandaka po place bamakambo oyebandaka so bino bobanda opose bakestion na bino te bomission na média te ebima te bino kane bobandaka bino ka bozala matumbu mais s'il faut pesa conseil na bandeko lokoloba toza daa mikolo toza mikolo na kati ya théâtre minere aza te toza daa mikolo donc moto il faut prendre conscience so osala mabe nosala mabe conscience te toza mikolo te mokolo mosu opesa etoli oyo tamoni boye apesi nga toli ende nani mais ye mokoaza conscience to amonaki makambo osala eza malamu akontinue osala so amonaki eza mabe atikiti toza mikolo te voilà mais kosenga na bandeko na bino bacomédien bobanda kolela bandeko na bino kuma au lieu de polémique métier kolela balelaka déjà kaka te balelaka déjà kolela da biso nyonso ta polémique ezalaka nango kaka eza partout omona mpo akufi boye alobi boye eza nanga ndenge moto moto aza na ndenge ne moto aza na comportement moto aza na éducation na ye mpona kolela da batolelaka déjà bomona ondaki bato balelaka eza nanga ndenge moto siko koposa nango te ana bato mosusu meme bilobaloba bamosusu nakoza ata kufeli papa bango aolela soka tie basa moni ekuta ezalaka Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comme Tolamokina Tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Nzambe TV. Sokolingo ye baba sango ya mboka kotana Chantal Nzambe TV mate ya kitoko ba émission ya kitoko kokuta sena Chantal Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement. Naye mobimba yo lingo buna rata matanga ya moto ba ser na yo puis ser na yo bon ma wa na Maurice na société dans des abo au tumbola to soigner. Yo mo sa o se reprocher que ça na rancune belé on moye pena moninga na maman na rancunière boye bien moté nga sasa mais d'autres mituna botna ba question bo me mangate tombola ngate boko tomande na za ba question poser nga wala zali OK tomoto yeba sikoyo lelo oyo to ki sangoki Bellevue a pesaki $400 si la bisala a pesaki $500 ici pesanga a pesaki $20 alors liste bimi ya bato ba pesa bato ba pesa kiti alors tonto yeba apport na yuza nini ngabo na pesa ino nte na pesa ite mais que pour la artiste ba pesa parce que biki hypocrisie makasi o ya pesa kite engelo bateke o ya pesa nda za na sucia suzi non o ya pesi montom so so lelo na mongongo le ezala ba belé bato maboke baza mbali 50
donc aza na facilité apesa $800,000 mosusu babengaka ete ayaka retourner à moins na moi $10 $5 $20 tout fait nombre est-ce que bakatelaki mutu ke faut kopesa autant te mais toke bakataki $20 même si bapesa au-delà mais eza selon bozwi ya mutu wa monsieur kopesa au-delà ba 5 si ba fanatique batini ba 5 c'est pas montant ya moi likolo zo comprendre montant ya likolo ba papa azali ki na ki to yamba ki bien azali fimo bien en tout cas semblait qu'on a na kamaso na ba donc azali fimo ko alinga ki batu azali muto to juana ye amona pe azali na talent na ye a jouer comment jouer bien président est-ce que la biso za zavani qui sous amozo ba chance ba ninga la terre na yeso après tournage babiloko wana bola na ngote soki muto azali balba makambo de soki mutakufi oyo kali kambi na sima ngai na ebite ngana na kindokite na ebite ngana na kindokite na zape ndokite na ebite kindokite ona imi mama na te et puis on a mikolo tama kamone bima iponi bo ya jete anteke ba vie bo ya mara souci na théâtre ngai mokolo aliboso mokolo beso na masumbu falo ke tuna mama sumbu baza wana ba ngal far baza ba on ba nikolo biso do la ni bango oite il faut l'autre n'ande pas. Pourquoi ce comédien Koufi ah ya on a une lobate so muta pousse Koufi makambo yo bimate so muta senga so ateka ni a Koufi makambo bimate mais so artiste Koufi comédien Koufi artiste Koufi oki makambo bimebele liwa ezanzela moto nyonso ezati so muta Koufi lelo olikambo non lobi eza ye ya yo ya ngaya ya moto nyonso to muta Koufi Olandi. Alors, président, témoignage, nous avons gardé Pembe dans ma maman sur ces banques. Ah, Sousa Zang Moutoumalam, Azaki bien abattu. Azaki bien abattu. Alors, conseil, nous avons fait ce qu'on a artiste congolais, nous avons Batikali, au bail qu'on rendre un peu hommage et pas maman sur ces banques. Ouais, on a fait un profit de Bissonus Tosa. Toi, Manzan Zambé. Toi, Manzan Zambé, toi, Tambana Boy. Toi, Moni, on a fait un profit. Ndega Bissot Tosala. Donc, toi, Manzan Zambé, comme la bigamma. Azaliwa, il y a Suzy Bantou interpellé. Mais ça, il y a liwa mutakufi ya kufi biso bato to tika biso tika sikonde ya na bito to le nanzera nzambe to sala boye to tamona waza ma biso na toli toloba waza ma to ya koyoka waza ma to ya koyoka o ba nya sala to bisi zoto ande kona biso korbia certain liboso photo na ye bandi liboso kawana pour kotika ye awa esika cérémonie ekosalama na ngonga na yango tokosala sili po tobanda cérémonie tokobanda cérémonie bosenga biso bokotika awa vide bodéranger baartiste te c'est le moment topesi bino 7 minutes bosala bainterview bosilisa Primaire au bar biso ba comédien tout ministère sur Maman Thérèse ayaki matanga ayaki joue et pas na bango na Maman Thérèse azaki moi j'étais fort mon frère Maman Thérèse azaki déjà pas na famille na bango mais ayaki na titi de bon monde que oui figure na déjà ezaki ya kanda makasi Maman Thérèse ayaki donc so Maman Thérèse ayaki na matanga ya Suzy Bantou moi je dis c'est normal ayaki ko rendre ndeko na ye dernier hommage ayaki ko lelande ko na ye rumeur wana ya Thérèse ya matanga te ezaka na biso ba comédien membre nini ya Suzy Bantou atema ke ba ke oui Thérèse ya matangati c'est toujours nous des artistes comédiens et chance que oui mais ça qui Maman Thérèse a lobate parce que c'est ngam na biso ça l'émission té laissez que ça l'émission té pour on ngana ki na mato ya Thérèse soka nyate internet na ko sote to kanga bisaka ba coordonner ozongi di kotonga ba pousser ozongi di musala pour théâtre vraiment beaucoup fa mais si mère ko do makambo ngana ki na mato na ote vraiment pourtant Zuma c'est au qui na monde na théâtre poisson ça ba ça miki ma ba hypocrite ba ça mais ba poisson ça prévenir bon mona ki un grand garçon quoi ibutu à côté de matin ça la ba que oui alba que oui a empoisonné mon grand frère que j'aime beaucoup Charline donc a vu de loin côté de matin le ba makamba poisson dans la théâtre ba o bazo lo bango bazo ba que poisson ezate wana ce sont des hypocrites. Vous comprenez? Makambo mabeza na kata théâtre, ça bongo théâtre ça comme monde quoi ba monde nyonso tout. Je vais déjà coucher là au monde ba boki lo malade to bataki na ninga spiritualité. Biso soki bi matin mais mobuluti. Nga aussi tout nga batu da ba yebi Zuma, ba yebi atiti da Zuma. Papa veri batu ba yebi ngai très bien que oui. Te nga na muto rankinte.
ngana muta vérité ngana le défendeur ya artiste et comédien mais vérité ce que c'est ça bateau ce qui vérité vous okisa bateau ba supporter natikal mon pas se monter bateau ba se faire la vérité zokisa toujours bateau sauf que oui je ne cite pas dans le bandé pour nous protéger bande konanga parce que tant ma bezo ça na théâtre toujours protéger ngo même bande ko bilba le banil au moni ba défendre bongo pour ba on ba yebike ba sala mabe ce que to bimisa ce que ba mabe on dit na ni so ba comprendre que oui monde na biso pe mabe ça ouais merci beaucoup les survivants qui n'ont pas rebellé, qui sont gentils na bateau, mais l'eau qu'on pense au etikanga ya mutuya, les gens qui est ça continue comme ça, abîmé, aller à réparer la bateau, abon sali lola nae. Quand c'est le présentateur. Ah oui, abon sali na lola comment qui souci de Jésus, comment qui souci de Jésus. Avec qui peut réparer qui a pu mettre bien dans le solution donc souci on va analyse na ko sala souci à banzam pour comment ko comprendre qui valeur ya bomo valeur ya pema souci de Jésus azana na maboka Jésus alors le souci a dit ça en tant qu'artiste laissons liwa eza partout les autres vont tirer kaka et c'est un appui sur bateau de bingo te bi mokolote to pongo la kamitema to luka ka kimia na bateau to luka kimia na bateau to ka baranki ni ba problème ça on a tina mo il kota ki koma bimi à vous reconnaissez quand même qu'il y a des problèmes dans le monde de la théâtre. Mais qu'est-ce qui est à la base vraiment? Tony. Famille va perdre. Les Indiens ont besoin de courage. Moto a coupé dans la passer aux familles. Oui, ce qui est et puis tout ça va signe que la marque na même marque ya ngapela tana oza etape samo ya isengote yeka mo isengote ba ba yoka yupi misana monologue ou la zalaki ce n'est pas bien donc moi je crois que les autres à partir de la jalousie les macabonions sur le salaire ça c'est parce que sont jalousie zate la compte vous allez comme m'appeler que l'autre les azalaka bo azalaka quand il y a la jalousie c'est là où sort makambo mabe mais quand la souci n'a koufi il faut interpeller la seul au mot boy ndenge la lobi de l'eau mot boy souci a koufi oui tout mon famille n'est na mawa oui biso mo baninga to na mawa oui mais problème na biso ezani so total souci a koufi na nyonso to yoka nyoto kanisa linga okufa dans le bon sens avec Jésus-Christ de Nazareth, l'an de bien. Mais ce qu'on koufi, mais on koufi na Jésus té. Nema pour les cas. Donc, on t'a koufa na Yé, oui, mais koufa dans le bon sens avec Jésus-Christ de Nazareth. Il y a mon tout, il y a trop dans le moment. Parce que dans le prophète va dire Sabiso, Batwa koufa, parfois, tout ce qu'on a, tu bêta carrément batandala. Ngana victime. Ngaba lwa ina kufa na mois de juillet esa nango j'ai fait on a ouais ko sala mois de juillet leki ngana kufite mois de juillet leki na kufite bona ni to kota to voyez donc tant ba lui déjà que muto kufa muto fa de ba disposition to mo oh non passer de la foi bengana ki liwa donc vraiment na éviter muto ne wana mutu na ye azana bongote mazana mai na le mai ou bien azana moi ba biloko ba biloko moti dans tout. Donc, tant qu'on va le dire que l'IWA est dans la carte groupe, l'IWA est au pas. Il faut que nous ayons à disposition. Tant qu'on dit que écoute, on a une position dans la position. Mais là, ça va. Mais l'IWA est mais aucun n'en bien avec Jésus-Christ, je vais le dire. Mais ceux qui sont ici, on a la mosquée, on a la
namonaki ke na ekobo puisque na ekobo par exemple ozomona mokamdo na somme c'est ce que je voulais dire que interpellé biso quelque chose ndenge akufi wana moto na moto atire les sons qu'est-ce que je peux faire na tambola ndenge nini cette fois-ci. Bon, en tout cas bato va publier liste on a ndimi te bato va faire sa cotisation ye moko azui liste à me publier ezali ka bato mauvaise foi surtout bino bandeko na biso internet pour ça la buzz bien batala obanza o matsaba vu il faut ka rezu liste tout ça les polémiques peshanga pesibu or cotisation tolbaki cotisation ibandi na $10 10 matin donc ndeko a pesi $20 tant mieux obi que ko pesa $20 mais na amour moko akosakanate obi pe ko pesa $100 millions mais ça na bolingo te ka po ba mona ok a des matchs vu est-ce que mona ndenge na pesa ki 100 millions donc ça veut dire je vais te ramener même dans la Bible ça na moi simoko a pesa ki palata mi balé mais Jésus a le bien pas tout sur ma pesi o nde penza pesi ko leka parce que a pesa ka nyonso zala kina donc voilà donc ça ils le quoi pour spéculer na moté ils a geste d'amour c'est le geste qui compte que l'argent. Peut-être que Moutoumsou par exemple pour ça pesa $10 mazuka 5000 na yo wana ulia lia ngalubite 5000 on a kufanza la menati ata pona cotisation à matanga ya ndeko na ngai bantu na ranti c'est ce geste là qui compte par rapport à mon temps. Est-ce que par rapport à maman la bisunga kufi na barando ina Teresa bazo canapé pourquoi rendre la entre billes de artiste. En tout cas so na tuni suzi bantu est-ce que boyo quand Teresa alobate bayo quand il me kufi déjà ah heureusement donc wana yo mutolobi yango mais tout à l'heure là YouTube déjà donc heureusement tu es bien sur le canal YouTube ils arrivent sur l'hôtel il y a vrai pesali et il y a vrai ça mon quai il y a le kuta et belé gané tout là liboso ya porte ya morgue pour la marche d'honneur pour na toi accompagner ndeko na biso mwana na biso collègue na biso kolonga mort ti esika ba ko exposer. Voilà chers artistes totelemi esika ofandi muta ofanda te kaka esika wana okozonga okofanda wana ndenge moko mpe na bamembre ya famille tosala yango rapidement parce que nous courons derrière la montre totelemi to se diriger vers mort. Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Tout le monde est nouveauté. Chantal Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Nzambe TV. Sokolingo ye baba sango yamboka, kotana Chantal Nzambe TV. Mataya kitoko ba émission ya kitoko kokuta sena Chantal Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Nzambe TV. Tumemeli bino bilili nde yasika Chantal Nzambe TV yangoyo. Chantal Nzambe TV mama Shena bana mboka yangoyo. Partagez, abonnez-vous. Chantal Nzambe TV, Shena bana Nzambe yangoyo. Mama, Shena bana mboka. Chantal Nzambe. Mateya kitoko ba émission pe kitoko eza kolendisa kondima na biso Chantal Nzambe alala lelo Shena bana mboka Chantal Nzambe Shena bana mboka Chantal Nzambe TV. Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Tolamukina Tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Nzambe TV. Sokolingo ye baba sango yamboka, kotana Chantal Nzambe TV. Mataya kitoko ba émission ya kitoko kokuta
c'est la Chantal Yanzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement, pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Yanzambe TV. Tomemeli bino bilili nde yasika Chantal Yanzambe TV yangoyo. Chantal Yanzambe TV mama Shena bana mboka yangoyo. Partagez, abonnez-vous. Chantal Yanzambe TV, Shena bana Nzambe yangoyo. Émission Pekitoko, les accolades, ça connaît Malabiso, Chantal Yanzambe. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comme tout le monde est nouveauté. Chantal Yanzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chez Nabanamboka, Chantal Yanzambe TV. Sango Yamboka, Kotana Chantal Yanzambe TV. Mata ya kitoko, ba émission ya kitoko, Kokuta Sena Chantal Yanzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement, pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Yanzambe TV. Tomemeli bino bilili nde yasika Chantal Yanzambe TV yangoyo. Shena bana mboka yangoyo. Partagez, abonnez-vous. Chantal Yanzambe TV, Shena bana Nzambe yangoyo. Chantal Yanzambe Matea kitoko ba émission Pekitoko, les accolades ça connaît Malabiso, Chantal Yanzambe. La chaîne qui nous informe. Chantal Yanzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chez Nabanamboka, Chantal Yanzambe TV. Sokolingo e baba sango yamboka, Kotana Chantal Yanzambe TV. Mata ya kitoko, ba émission ya kitoko, Kokuta Sena Chantal Yanzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement, pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Yanzambe TV. Tomemeli bino bilili nde yasika Chantal Yanzambe TV yangoyo. Chantal Yanzambe TV mama Shena bana mboka yangoyo. Partagez, abonnez-vous. Chantal Yanzambe TV, Shena bana Nzambe yangoyo. Shena bana mboka Chantal Yanzambe. Matea kitoko
kitoko ba émission pe kitoko eza kolendisa kondima na biso Chantal ya Nzambe o alala lelo bana boka jena bana boka o Chantal ya Nzambe jena bana boka jena bana boka Chantal ya Nzambe TV. Chantal ya Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Chantal ya Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Tout le monde est nouveauté. Chantal ya Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal ya Nzambe TV. Soki olingo ye baba sango ya mboka kota na Chantal ya Nzambe TV. Mata ya kitoko ba émission ya kitoko kokuta se na Chantal ya Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal ya Nzambe TV. Tumemeli bino bilili nde ya sika Chantal ya Nzambe TV yangoyo. Chantal ya Nzambe TV mama jena bana mboka jena bana mboka yangoyo. Chantal ya Nzambe TV jena bana mboka. Partagez, abonnez-vous Chantal ya Nzambe TV jena bana Nzambe yangoyo. Mama jena bana mboka jena bana mboka Chantal ya Nzambe mate ya kitoko ba émission pe kitoko eza kolendisa kondima na biso Chantal ya Nzambe alala lelo bana mboka jena bana mboka Chantal ya Nzambe jena bana mboka jena bana mboka Chantal ya Nzambe TV. Chantal ya Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal ya Nzambe TV. Soki olingo ye baba sango ya mboka kota na Chantal ya Nzambe TV. Mata ya kitoko ba émission ya kitoko kokuta se na Chantal ya Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé. À l'artiste comédienne Suzy Bantou. Le menu se présente de la manière suivante. Nous allons commencer par la prédication avec le pasteur Briali Chilumba. Après la prédication, viendra le moment de témoignage. Après le moment de témoignage, après le témoignage, viendra la lecture de sa biographie. Après la lecture de sa biographie, nous passerons au mot. Après les différents mots, nous allons clôturer par le dépôt de gerbes de fleurs. Sans plus tarder, nous allons inviter le pasteur Briali Chilumba. Nous invitons le pasteur Briali Chilumba. Si nous pouvons garder le silence et prier. Suzy n'était pas seulement une comédienne, mais elle était aussi une servante de Dieu. Prions. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour glorieux pour ta fille, parce que par rapport aux Écritures, la mort nous introduit dans la gloire. Voilà pourquoi ton serviteur pouvait dire, la mort m'est un gain. Nous nous recommandons à toi, ainsi que Père, toutes les cérémonies entre tes saintes mains, que tu puisses te manifester du début jusqu'à la fin pour la gloire de ton nom. Toute œuvre qui ne t'honore pas, puissant de l'ennemi, nous les condamnons et brisons au nom de Jésus-Christ.
Ainsi nous avons prié. Amen. Est-ce que Christ bazali katikati na biso? Est-ce que tokoiko betela Yesu maboko makasi? Na sengi na Christ so bakoiko betela Yesu maboko makasi. Ceux qui ont Christ place aux ali, obetela Yesu maboko makasi. Merci, comme je l'ai dit, Suzy n'est pas seulement une comédienne, mais elle est aussi une servante de Dieu. Ngayo na telemi naza pasteur naye. J'ai passé beaucoup de temps avec elle et il y a beaucoup de témoignages par rapport à Suzy. Je me souviens, tant on allait na banda Musala Nzambe, nous étions des amis et pas naye, j'ai pu gagner plusieurs âmes à Jésus. Parce que à chaque fois qu'il y avait rencontre avec Suzy, ce qui n'a coûté na baninga naye, elle m'exhortait à côté à bango pour baye banzam. Je peux citer plusieurs noms, entre autres Patricia Dunga que j'ai gagné à cause de Maman Suzy. Aujourd'hui bakomi basali anzam. Je me souviens pour Natina camarade naye Maman Betty Manda, elle avait besoin d'une prière. Suzy est venue me prendre pour dire tokende osambela et papa Manda pour que o soutenir bango. Pour na kotanga batebelete et elle m'a amené un jour en retraite le frère Oyo Azagipe, comédien qui est aujourd'hui en Europe, Alisala. J'ai fait la retraite avec elle pendant au moins 5 minutes sur un verset, c'est le verset des psaumes, chapitre 90, le verset 12. Natangi na komona Yesu Christ. Ce que mon Christ s'amène. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Et ça psaume, il y a Moïse, lui qui fut un grand prophète de Dieu, à Tamolina Nzambe, à Kaboli Bamaï, il a écouté Dieu par le buisson ardent, mais il y a un éloque que Moïse a sosolaté durant parcours na Mobimba, et ça koye kolakotanga mikolo. Est-ce que la voisine, tu n'es pas éternel sur la terre? Est-ce que tu n'es pas éternel sur la terre? Bien-aimé, difficulté à mon nene na biso batu. Et ça kolakotanga mikolo. Chacun vit comme s'il vivrait éternellement. Or la Bible nous pousse à comprendre que personne n'est éternel. Un jour tu passeras, un jour je passerai. Vie eza lokola masuwa. Mbotama ya mutu nyonso eza tike ezokotso na masuwa. Me mutu na mutu aza na are na ye, bipai wapi akokita. Me bipai okokende ezozala déterminé na lolenge okobi comporté dans le train. Et le train dont il est question, c'est ce monde. Mutu nyonso ndenge ozotambola na se na moi, ozo définir bipai okopasser éternité na yo. Pour notre sœur Suzy, elle a eu la grâce de Dieu. Une fois elle était morte, on a prié, le Seigneur là, à Zongisi na Bomoy. Et le Seigneur lui a dit, na Zongisi oposa lelanga. Peut-être, na imagination na biso kobananga pasteur na ye, on croyait qu'elle allait, koumela na mokiliate abatu. Peut-être na bozongi na ye, elle a eu peut-être à exhorter une seule personne. Peut-être elle a eu à encourager une personne, c'était servir Dieu. Et Suzy a couffé dans le bain de la prière. Parce que moi j'ai prié pour elle. Donc comme à 1h du matin, j'ai commencé à prier. 5h j'ai appelé. À 6h c'est l'infirmière qui me reçoit pour dire papa na moni na téléphone va commis mon dad. Yaka noki na hôpital parce que Suzy a na posa na yo. Pe na posa ale kinaye. Parce que sa petite sœur azaki na kati ya retraite. C'est ainsi Tongo to kei to kuti Suzy avait rendu l'âme depuis 2h du matin. Bien-aimé, j'ai eu à prier pour elle avant la veille à Liwa. J'ai fait des audios de la prière. Ça veut dire Suzy s'est préparée par rapport à son départ. Ce que j'ai eu lelo, yoko kende wap, et que soyons dans des circonstances ni, et que soit un accident. Est-ce que soit tant qu'on s'est préparé, tout le monde a okufa na kobela te. Et que comme la yo kweka bokouf. J'aimerais exhorter Bissognon Sotozaliawa par cette mort, par cette circonstance,
oyeba kotanga mikolo na yo na sena moi. Oyeba que tu n'es pas éternel. Nalobaka chaque anniversaire, kolobaka teke mbule bakisam. Loba mbule longwe na mikolo tika lelinga na sena moi. Ça veut dire si je pouvais vivre 40 ans, tant on a célébré 38 ans, il me reste 2 ans sur la terre. J'aimerais kolobanayo. Soko yé kolikotanga mikolo. To komi na likanisi. Ya kolobana ko umela na mokilité. Mutumoro ta rotindika yo ou exercer ton cœur à la sagesse. Ya molimo mo santo par mon canal. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, incline ta tête et répète cette prière après moi. Soki nzinga nzinga ya bino bipai songolo sepelaka dans une église que tu trouves, c'est une église sérieuse, une église où on craint Dieu, où ba kondima ke Bible za makomi ya Nzambe pe molimo mo santo nde motambu c'est non pasteur eza bisika malam où tu peux aller pour être encadré afin que lobinayo au passer en na éternité à malam. Bipai ozali ozongeli maluba oy olobi nkolo Yesu na yoki mungongo na yo na fongoli motema na ngai na zwi décision ya koyamba yo zala nkolo pe mobikisi ya bomo na ngai. C'est toi la vie, c'est toi le chemin. Yo yo zali nzela kambanga na nzela ya lola kambanga na nzela éternité ya malamu mikolo etika lelinga na sena moi nakoba kosalela yo limbisanga na mabe nyonso na sala molimo mo santo tambwisa ngai kobanda lelo na kombo na Yesu Christo. Amen. J'aimerais par cette occasion, si vous pouvez le permettre, prier pour tous les artistes et comédiens. Souzy est parti à fleur d'âge. Nous voulons implorer une grâce de Dieu. Ponatina, comédien, vous êtes très important. Ponatina, non seulement il y a nation congolaise, mais aussi Ponatina diaspora, pe batunyonso, obayo kaka, minokonabiso eza la français, eza la lingala. Par cette occasion, le Seigneur m'a mis à cœur que je prie pour tous les comédiens, afin que vous obtenir paix grâce. Yako umela, konuna, pour que lobby, beaucoup ma bibliothèque, na bo vieillesse, na bino ponati, na ba génération koya. Si tu es comédien, tu es convaincu que l'homme de Dieu peut prier, bipa ozali au telemi, na sala lo sambo ponati na ba comédien. Comédienne, lokola bino, bolakisi enzela. Mais par elle, on a eu à gagner beaucoup de gens. Je vais prier pour tous les comédiens, tous les artistes et comédiens. Est-ce que vous pouvez écouter les vassis, tu es comédien? On va prier. Seigneur Dieu de toute grâce, tu m'as appelé, tu m'as établi pour que Nassala Moussala Oye. Il croit en ta grâce, une grâce de longue vie. Nous refusons de perdre les comédiens à fleur d'âge. Ils ont droit de vieillir. Pourquoi pas bakoko bakoko babanda koya kutala bango amona ba théâtre naye amona ba makambo sala aye balakisi e masumu ye balakisi e lombe ye balakisi e bodoye. Laisse que cette grâce et là taba comédien nyonso ya mboka na biso. J'ai le même sang avec eux parce que ce sont des Congolais comme moi. Je prie Père par la puissance du Saint-Esprit pour que tout esprit ouais, il y a visiter les comédiens. Pour avant l'âge. Et ça la maudit au nom de Jésus. Et je proclame une longue vie. Une longue vie. Yahweh, tout le monde a comédiens, un standing élevé à vie. Pourquoi pas nos comédiens? Je le recommande à toi. Pour que Père, au salabango grâce. J'ai vu Père, na Bordeaux Moutouazaki, Azaki n'a été à Malamouté. Parce qu'à l'Andis, sketch yaba comédien mboka, la joie est zongelier. Récompenser bango, base à la paix, zambe la bomo, base à la payer à leur juste valeur. Na valeur ya musala ba salaka, ponatina batunyos, pour la gloire de ton nom. En tant que ton roi, je lève la croix de Golgotha comme symbole de victoire. Quiconque osera toucher à un comédien, qu'il soit maudit au nom de Jésus. Yesu, tu as vaincu à la croix pour que nous soyons des vainqueurs. La Bible déclare, nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Laisse que le sang de la victoire ait couvrir comédien nyonso à Congo. Bipa nyonso koyi kokutama, azala couronné de gloire et de puissance.
et que ton nom soit glorifié au milieu d'eux pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pour cette exhortation, nous allons continuer avec le programme. Nous passons directement au témoignage. Nous allons appeler un membre de la famille, un collègue, donc un artiste, comédien. Nous commençons par un membre de la famille. Il s'agit de Kilo Bassaswa. Bonjour à tout le monde. Eza pasi kobukisa Suzy Bantu. Suzy Bantu azali moko ya baleki ya papa wa Botibiso. Tozali parmi bana oyo yépe à Bokoli où on a passé de bons moments avec notre tante. Il y a des fois, il y a beaucoup d'artistes au Baza Awa. Bayebi Bisoté, mais grâce à Tantine Abisso Suzy, nous fêtons notre anniversaire le 25 décembre. L'artiste Bélé Bassé la Abisso ba vidéo mais Bayebi Bisoté. C'est grâce à Tantine Abisso Suzy Bant. Azali Maman Moko ya moté maboboto ye abenga biso tata soka benga tata ngape na zomi saka tata to sali ndenge ni tata naza aposa na mona yo ata nazaki na musala na okata musala na roya mbangu nakutana na tata Suzy Bantu azali ebele pona biso azali vraiment ebele pona biso. 2016, on avait perdu notre papa. Suzy Bantu était déplacé avec son équipe au Bayaki pour rendre papa n'a pu se payer dernier hommage. Ça nous a marqué, c'est Outaki Bantu. C'est vrai, et Belé Bazaka Tabiso Baebi Suzy Koleganga. Mais je crois en temps où Mukinga Neba Suzy, j'ai quand même intérêt à la première fois, dans la Ndondi, il y a CD. C'est la fille où on a joué à scène Moko pour la première fois. Cette époque-là, c'était Serre Yaligoso de se retrouver dans la scène. C'est comme si tu es déjà calme. On a Mario parce que cette époque-là, il y avait un cas à Kinshasa. Mais il y a un succès ma casse la photo. Mais ce jour-là, on se retrouve dans la scène. On est très à l'aise parce qu'il y a un maquillage dans le y compris là, dès qu'on a dit son miel, fifi miel dans la Turquie. Donc, et après ça, donc comment il y a la Suzy le roi bandit. Et ça c'est pas encore il va monter ça avec quelques heures au Bakoeba. Là Suzy doit même passer par moment sur les Suzy qui s'ennuyer. Donc il va vendre dans la mission quelque part. Si va X temps avec le chauffeur de mots au joyer à zone ici. Et ceux qui est dans la Suzy, oui tu connais pas. Voilà Kasina Outiawa. Suzy ceux qui est dans la Kuna na maintenant on va accès dans la chambre. C'est la monnaie t-shirt ou logo montre. C'est on a vraiment on a perdu une sœur. C'est vrai nous sommes à ma bête, mais Suzy a déjà monté ma colline à bateau. Que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Merci Suzy. Merci Suzy. Bravo l'artiste. Merci. mabe na nga linga te to yoki boko yoka so nzeke wapi oyoka kipanda no bangi na yoka kipaya eza vraiment pour nga na droit ya réponse wana te soza numéro nzambe bo yem da pesa ka souffle de vie obengi ebutu na ye liweza nzela biso nyonso liweza nzela biso nyonso ozala nani ozala no kufa no
sikoyo oyo bakufa na brazo ebi kasi on habite neza mpe na bapoliticien oyo bakufa oyebi bango mais alors liwa eza nzela ya biso nyonso liwa eza mpona tout le monde bokomisaka bino bachroniqueur bandeko na biso bokomisa liwa teke ezaka mpona biso bacomédie baartiste non te na minute okende na pays du peuple omona batie photo monene ya une député monene akufi wana po oza na tante ya kota kuna mais mpo na biso bokoma exposé toyambaka bino parce que bao bandeko na biso bokomisa liwoka teke ezaka rapporte na biso te par avant wana na age nini yo na age nini c'est qui merci beaucoup ouais auparavant quelques artistes nous avons plus de 100, 150. Nous, la plupart des la carte mutuelle de santé. Au moment de nous appeler ça sur notre traitement. Donc, si vous avez les cartes, on a un TPC. On a la carte, grâce à ma somme, on a besoin de l'homme. On va faire bon, il y a des artistes comme la fondation, il y a Maman Denise, il y a besoin de cartes. Donc, on a un problème de traitement. Quand on traitement, à quoi qu'on a assisté, on a soigné, on a engagé, on a soigné, on a médecin, on a soigné. Hôpital, nous sommes menés à bâtir la biso. À cause de la soigné, les gens dans la lien, sont au Béla. Nous sommes aidés. Nous sommes aidés, nous sommes aidés. Mais nous avons dit que nous sommes aidés. Nous avons carte mutuelle de santé. Nous avons mais ce par rapport à Ndenge, maman, je suis tout le monde liste il y a contribution d'artistes pour contribuer pour la matanga. Les autres ont contribué $400, $500 et $20. Maintenant, au cas qui monte à $20. Mais pourquoi? Et comme ça, ils vont publier une liste au niveau YouTube et partout dans les réseaux sociaux. Moi, liste là, ça la nene, na ba numéro na biso. Ceux qui ba okotsa ba numéro. Au moins nga pena monnaie bimi pour contribution sous banque. Mais les na monka ba makambone bande. Oyo kuna che 200, arbitenga na 300, kuna che 400 na 500. Franchement na kitaki. Na kitaki parce que tous les artistes et comédiens to ko na ba ki gros doté to ba makambo ya mabeza mo. Peut-être tant que ko bela, na zongi ko ko bela, ata zo ko traitement. Yo za na mbongo wana. La ndai pasa za na ndako ne loba, ata zo bela mais zo pela bezo mela miliki. To ya kulia zo 400 $500 pesa yi. Hein? Pesa yi alia. Pourquoi ka pour tiamo place wana? Moi ça m'a fait très mal. Les akamala parce que tant azo bela na ye, ba to yo ba so ko bela. Kena na ndako na ye, ba so na ko tala yo, ba ko zo ka traitement na ba HC partout. Mais t'as $400 na ngoyo. Pesa yi alia amila. Peut-être un bon monnaie pour contribuer dans tout domaine. Mais la salle qui a monté de il y a mon monnaie ça fait très bien. Mais côté zela non. Côté tali magambo ya kio, ba contribuer. Ata ko contribuer na bisote. Ata ko contribuer na bisote. Sozi loko na sana carte de santé, na mutuelle de santé. Na fondation na biso nga. So ngana kufi. Ata ko contribuer na binote. Donc une famille na soki bokontribuer na minote fondation ntango elonga komaka lettre bi membre moko ya fondation ya biso akufi bango baya kotikaka mbongo na bamuta te baye na délégation mama de desatindaka babi mbongo déjà ya kokuna ye mais siko sopano légal suspo osenga bambongo omote même mama place akozala mama première dame oloba o okasi natindaki mbongo ndenge bakosaso bacotisation esalaka biso bien te et puis bacotisation biso ezali donc emonisambaka te botiango akati mini kaka liste ezali eleki kokodoko mpe donc biso na bango selon ndenge na yokaki nga na koteki na baprogramme na bango te. Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment? Tolamuki na tongo tomoni nouveauté
Chantal Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Nzambe TV. Sokolingo e baba sango ya mboka, kotana Chantal Nzambe TV. Mate ya kitoko, ba émission ya kitoko, kukuta sena Chantal Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement, pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Nzambe TV. Comme les binobili de la sika, Chantal Nzambe TV yangoyo. Chantal Nzambe TV mama, Shana bana mboka yangoyo. Partagez, abonnez-vous. Chantal Nzambe TV, chaîne Abana Nzambe yangoyo. Kitoko ba émission pe kitoko eza kolendi sa kondima na biso Chantal Nzambe arara lelo bana boka jena bana boka Chantal Nzambe jena bana boka jena bana boka Chantal Nzambe TV. Chantal Nzambe TV, la chaîne qui Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Tout le monde est nouveauté. Chantal Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Nzambe TV. Sokolingo e baba sango ya mboka, kotana Chantal Nzambe TV. Mate ya kitoko, ba émission ya kitoko, kukuta sena Chantal Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement, pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Nzambe TV. Comme les binobili de la sika, Chantal Nzambe TV yangoyo. Chantal Nzambe TV mama, Shana bana mboka yangoyo. Chantal Nzambe TV, Shana bana mboka. Partagez, abonnez-vous. Chantal Nzambe TV, Shana bana Nzambe yangoyo. Mama, Shana bana mboka. Shana bana mboka. Chantal Nzambe mate ya kitoko ba émission pe kitoko eza kolendi sa kondima na biso Chantal Nzambe arara lelo bana boka jena bana boka Chantal Nzambe jena bana boka jena bana boka. Voilà balandi na biso ya Chantal Nzambe TV ndenge kaka nalobaki na ebandeli toye lelo eza place ya esengo te ya mawa toyekolela Suzy Bantu momi oyo azalaki yaya leki maman tantine toyekolela ye l'artiste ne meurt jamais. Voilà bakosala déjà levé du corps ekosala pasi na makambo boyede e interpelaka biso tobangaka Nzambe apema na kimia pe à son âme. Sinon abonnez-vous massivement. Un grand merci à Montréal Maslo Mambote. Un grand merci aussi à maman Chantal Yende. Ici on travaille.